parce que na est on a batu bazo kufa bango bayebe à la base source de provenance et si quand on est outil yango tozo senga bango bao baza ko semeler na kati ya problème on a petit bandi on so banda kufa ba se retirer base ressources te banda ko dénoncer bango pour que ba kan justice banda ko landela bango ko te kimia ekota parce que à tout moment bandi on so bazo kufa biso zana banda quoi imaginez peut même bande ko na biso ba congolais o bazana est bazana na Kinshasa mais kuna bazo yeba makambo ezoleka kuna yango tozana besoin peut-être autorité na biso ba dénoncer yango MONUSCO bazala kikunda basale lokote mais est-ce que armée Kenyatta ndeko ya kosala musala bona nani na est Congo photo za na bord premier chose photo za na confiance ya armée na biso parce que armée na biso et comme mettre fin na makambo na guerre za na est que tous les sources armée mususu ya ko s'associer peut-être ko ya source pour na ko ajouter sous ba problème mususu le moral du FCC camarade Joseph Kabila Kabangi Monique abimaki awa azalaki na Lubumbashi on a Lubumbashi et puis akende pe Dubai asili kozonga et petit ba mirmire ebele et pas ya bato ebele pona koyoka abimaki akokende akozonga lisusu te mais alakisi ke aza congolais alingaka mboka na ye apesi bokonzi et puis aza et puis vous allez imaginer que non muto azoloba na ete mais bato azoloba na place na ye ezosala nga passe en tant que congolais en tant que patriote komona muto azosala misala et que ba député ba ke kozwa kanyaka pona kolongola zoé donc so tel ba gouverneur nyoso total ba bilan na bango ce que ça la sondage d'opinion on y ba que non gouverneur zoé asali musana esengeli ko sala mais est-ce que salinde est-ce que les ande poste moza politique ba politiser yango et que ba député na biso provinciaux ba comprendre vision na été à développement parce que Congo po e bongo zo sengande ba tuti ba zoé na pona développement pona émergence ya Congo. Bienvenue Balandinho Soya Océan du Congo ezali bongo wabino Kadete Muswamba Sugasula patriote et songo ezali minko kotamno mokolo molo lisusu na numéro ya sika magazine ya sika ilongo na mwana mboka o apito lobelane masolo mais matali politique ya Congo RDC to sengi na bino bozala toujours branché bongo bokoyeba nini oyo papa remercie li komemela bino comme actualité ya mokolo molelo mwana mboka papa Romembote Mbote madame la journaliste. Bonne santé. Oui, santé za kimia na rythme ya Congo na ndenge ya politique mambo ndenge zoleka na mboka Congo lekolo mboka Congo. Yambo ite to beta masolo ya politique yebisa bisope balandi ya Océan du Congo tu vas découvrir nani oyo sali parti na yo penini o sali pena na kati ya parti de représentez-vous boso ya balandi ya Océan du Congo. Oui, naza monsieur Maël Kizema Romain naza membre au coordonnateur national de la Ligue des jeunes émergents au sein d'un parti politique ANADEC, où il y a une autorité morale, Agé Matembo Toto, le député national, ministre honoré de l'aménagement du territoire, et puis avec Madame la présidente nationale, qui joue le parti Thérèse Kapinga. Maintenant, nous sommes là pour l'activité, nous sommes en train d'organiser pour demain, parce que lobby à partir de 5 ans, le 5 mai, ils ont 5 ans déjà d'existence et où tu constate déjà Makambo Ebele, na partie déjà na ba députés, ba ministres provinciaux et puis na ba députés provinciaux et puis ba députés nationaux. Yango nde so tozo préparer milulu na biso, ce que tolinga to fêter mais to fêter yango te vie ya bato Makambo ezoleka na est ya Kolomboka Congo. Donc bato bazokufa kuna mingi, on n'a pas voulu fêter, faut partager mawa na baninga na biso o bazokufa à tout moment na est ya RDC. Comme au tangi sujet à Est et à RDCP en tant que président de la Ligue des jeunes, yebisa bisonanto selon you makambo est seulement à Est on a tuerie ou ils ont massacre ou ils ont continué au Salim. Ça fait déjà plus de 20 ans où maman va souffrir à Est ou va kufa bana mike kutukolobate yebisa ngano wana pour que mettre fin na yango likanis nini okoki kopesa na bakonzi mboka avant été tokota na actualité na biso. Oui, madame la journaliste, oui, question ya est ya mboka Congo et ça la biso passé. Comme on a bandé on a biso bakufaka à tout moment. Donc eza été tokoti kate ba bande on a biso banda kokufa. Yango ndesko tozo suggérer na ba autorité o ya mikonzi mboka pour te ba mettre fin parce que bango pe baza complice na kati ya makambo na ezoleka na mboka Congo
parce que na est on a bato bazo kufa bango bayebi à la base source de provenance esika ane wuti yango tozo senga bango bao baza ko semele na kati ya problème on a petit bande na banda kufa ba se retirer base la société ba banda ko dénoncer bango pour que ba kan justice banda ko landela bango ko ete kimia ekota parce que à tout moment bande na biso bazo kufa biso tozana banda kwa imaginez peut même bande ko na biso ba congolais o bazana est bazana na Kinshasa mais kuna bazo yeba makambo ezoleka kuna yango tozana besoin pour être autorité na biso ba dénoncer yango d'abord tozo saluer d'abord président et assemblée nationale Mbosso o a dénoncé quelques députés o bazaki complice ya question ya est donc tozo senga ke ba o pe ba batami ba banda ko dénoncer bango et puis en plus que force ya Monisco ezalaki on a pris place et puis ozoma ke bazo boma ba na présence ya Monisco sans tout faire même intervenir yango to moni ke bisonde ba congolais photo zwande question ya est pour être kimia ekota tozo bisa ba konzi mboka ndenge président de la République ndenge asali déjà état de siège na est ya RDC pour être ba militaire au batie bango basala tenge ba civil ne bazaki place wana pour bango ce qu'il faut bazala na système musus pour na ko éradiquer système wana pour être kimia ekota na est ya Congo pour être ba province nyonso ndenge kimia zali kuna pe faut pe kimia zala tout so asko sujet état de siège local yo moko sili kotangi na biso yango est-ce que les canis na yo pona état de siège ni mokonza mboka sekotana eza les canis ya malamu topé ils en ont kaka tini kaka est-ce que ça sûr personne aval na yo na sujet ya état de siège bon état de siège d'abord ils a sujet moko président ya RDC oui azwaki yango hasard te eza constitutionnel sur l'article 85 o ezolobela état de siège faut baloba bango na conseil des ministres à concertation avec les deux chambres chambre haute et chambre basse yango nde basili kosala il faut que le président de la République a dénoncé apesa message yango nde apesaki message na ye concernant ya makambo ezoleka na est a nommé ba généraux avec les polices pour ete ba mettre fin ya makambo ezoleka na est ya mboka Congo. Mais il y a des murmures en disant que nos généraux peuvent policiers au basili kocha kuna isa baza juste ba chef ba groupe de rébellion au basili ko nakala ne ba yoko tonsa bango lisusu wana donc les autres n'espèrent pas que non ndenge ba nommer batwana kimia kokota na est yoko koloba nini madame ozoka ke tozana Congo ba message etambolaka à tout moment bino boza ba panzi ya sango boyebi makambo ndenge leka ka surtout na ba réseaux sociaux. Il y a toujours des murmures, batou bazolo ba eloko la muki na tongo inventé eloko na ye. Ce qui est réellement que bango pe bazalaki complice na pona guerre ya est. C'est-à-dire que na moment où ba pesi bango bazo travailler, ceux qui tomoni que baza complice, moi na misala na bango non. Ceux qui passent gambe baza complice c'était à partir de misala onde au moins déjà que non, bato bazalaki pour ou bazalaki contre. Ceux qui va continuer que bazalaki pour que ba guerre zo continue parce que ça ligne de solution au ba trouver que non à partir de ba généraux solution qui comme on a que ba civil parce que on demande président de la République a que renforcer l'armée à Kenya pour être une armée congolaise FARDC pour être mettre fin na makambo ezole kana est ceux qui baza complice to komona bango na mando ba pesi bango baza na bango na un mois total ne bazo sala parce que ba bandi déjà ko sala msana bango baza ki investi na mercredi o etikalisima c'est parce que tengi armée Kenya yango pe na ngina na tuno mutuna na tina na bango ne kotala na plan africain boy armée Kenya isa fort pour les cafards de cet temps biso to sali kolo par rapport ya bango pourquoi ko keko senga aide na bato baza inférieur na biso est-ce que ba ko apporter solution ni pas na biso ba ko apporter apport nini ou soit et l'on route pas na bango to peut biso mo so qui to soutenir armée na biso pe ko pesa biso elonga madame pour la question na parce que biso d'abord congolais l'armée na biso eza makasi eza problème d'abord il y a négligence il y a forces armées na biso ya mboka Congo parce que ceux qui les a considérés et qui les a motivés et que ça la musalana sans problème d'ailleurs talent tous un exemple ya bande na biso ba Monisco bazaki kuna basale le côté mais est-ce que armée Kenya ndeko ya ko sala musala bona na nini na East Congo photos na bo premier chose photos na confiance ya armée na biso parce que armée na biso et ko mettre fin na makambo na guerre za na Est que tous les sous armée mususu ya ko s'associer peut-être ko ya sous pour na ko ajouter sous ba problème mususu parce que ba nini zo la kisake ba ko zala ba ko travailler ensemble armée ya Congo na armée ya Kenya et banda ko sala musala malamu c'est-à-dire on a question on a besoin que armée ya Kenya tout ça on a besoin parce que gotano nani pana bango moko
bazana force koleka biso ya mboka Congo te. Oui. C'est-à-dire que notre zo ko considérer armée na biso te zo pesa ngo valeur te, mais c'est mais faut to pesa armée na biso valeur pour être esala musala ezala bien motivé. Ceux qui sont bien motivés, je vous dis que non armée na biso ko sala musala malamu kimia ekokota na mboka Congo. Au moins que ça gaspillage parce que ko zo salaire au bazo futa nani armée Kenya wana ceux qui basu yango ba qui c'est lango armée congolais phare ils na biso n'est-ce pas que to reçoit longa na kati na makambo nyusto eza na est wana n'est-ce pas que ba kozala motivé ya ko bunda bitu mana comme il faut au moins que ça gaspillage sur le plan économique. Peut-être ça même idée économie na biso ezana problème tolukaka misolo à tout moment. Oui. Parce que misolo wana ezate bozo kende ko signer sous engagement parce que batwana il y a des fois comment madame eza ko regretter makasi. Okomona que armée ko yawana e kozala bien rémunéré par rapport ya ba Soudan na biso baza ba FARDC. Pourquoi pas kosala musala malamu? Parce que ceux qui déjà que mbongo wana balangaki ba pesa ngo armée libanda. Mais pourquoi pas ko ajouter na armée na biso ya mboka ko ete ezwa force ezwa makasi ya kosala musala? Parce que kotala que sono musolo eza muke ba kosala musala parce que baza ba para bazana bandaku bazana famille mais ozo mona musolo bazo pesa muke mais à tout moment ba ende ko bunda guerre mais bozo zwa misolo wana bozo pesa considération na bato libanda mboka ke bato na biso ya nini ya Congo. Yango nde musolo wana tozana besoin parce que Congo na biso zana problème ya musolo. Ozo kota na ba poche ya bato. Mais nous avons besoin de réunir musolo wana pour être bapesa ngo armée na biso ezwa makasi ya kosala musala na ba généraux au ba pona ko diriger est pour être ba s'engager bango moko basala pour être kolongola nini guerre eza na est pour être kimia eko bazo kufa ezo sala passe makasi. Lelo o mokonzi mboka sili ko pesa confiance na ya renouveler sous confiance na et pas ya Jean-Pierre Bemba Gombo pour la mopanzi ya est vu que non il est pas à la kana rebelo moko kuna mopanzi ya est-ce que ko pesa o ya pesa confiance et ko ki ko apporter peut le sous aide ou bien les sungi na kati ya mopanzi ya est. Bon, problème wana eza problème purement politique. Parce que Jean-Pierre Bemba omoni que ceux qui azraki libanda mboka toyebaki suite na ye pourquoi akendaki na prison. Mais pourquoi les sous ko s'associer na muto azaki na base ya guerre ya Congo okende ko s'associer na ye pour être à mettre kimia na est wana eza question moko purement politique soki tozoyebana no mokonzi ya mboka ndenge basololaki na ndeko na ye Jean-Pierre Bemba parce que aza mpe congolais ayebi source de provenance ya makambo wana ndenge eleka na est peut-être bakoki kozwa solution ensemble na mokonzi ya mboka mpona komettre fin na makambo wana ezoleka na est. To le bela père eto ya jikaka na kati ya capitale ya RDC après juste batourna na ye enfin jikaka de retour l'homme likinga kati azongna kinga kati certains disent oh abandeko batourna nyusto bandeko kende o ezalaki ka kovanga et puis azongi ou soit aye na force mususu ou bien ndenge nini mais kana ko pesa biso bilamo parce que oza moko ya bakitani na ye. Oui, pona kotala makambo ya jikaka faut yeba keza mutoyo a diriger mboka Congo 18 ans au pouvoir et puis asilisi ko silisa mandat na ye asali passation de pouvoir na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Komona ke ANADEC ezape parti oyo ezana idéologie na vision nango rester fidèle et loyauté à l'autorité morale du FCC camarade Joseph Kabila Kabange. Tomoni ke abimaki awa azalaki na Lubumbashi kolongona na Lubumbashi puis akende pe Dubai asili kozonga et petit ba mirmire ebele et pas ya bato ebele pona koyoka abimaki akokende akozonga lisusu te mais alakisi ke aza congolais alingaka mboka na ye apesi bokonzi et puis azao et puis vous allez imaginer que non muto azoloba na ete mais bato azoloba na place na ye est-ce que ozoki déjà jikaka asali meeting jikaka erenir bato be ata apesi message moko te toyebi position na ye te parce que ngana yo na minute yo na toyebi position na ye te même bino bapanzi ya sango botikala kosala émission na jikaka te po boyeba ke no position na ye eza ndenge nini mais nga mpe na minute eza impossible ya kopesa position ya muto azoloba te donc jikaka jusque là aza congolais mboka Congo a servir yango asalaki walingaki kosala yango nde siko apesi bokonzi na Félix Tshisekedi ye mpe a continuer esika oyo asali te po ye a continuer mandat na ye. Parlons toujours de Kakasiko et tout ça. Gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila a été destitué depuis hier na habité au juger destitution wana lolenge ni. Bon d'ailleurs ezosalanga pasi ezosalanga pasi en tant que congolais en tant que patriote komona muto azosala misala et que ba député bake kozwa kanyaka pona kolongola Zoé donc gouverneur so tali ba gouverneur nyoso totali ba bilan na bango
Ce que c'est un sondage d'opinion. Oye bagresha que non gouverneur Zoé a sali musala na esengeli ko sala. Mais est-ce que sali ndes ko ezande poste mo eza politique ba politiser yango et que ba député na biso provinciaux ba comprendre vision na été à développement parce que Congo po ebongizo sengande ba tueti bazoa na pona développement pona émergence ya Congo parce que l'émergence ya Congo d'abord c'est l'amélioration des conditions de vie de la population mais il y a sali makambo na Tanganyika lelo so ke na Tanganyika au convient on est Lubumbashi zalaki au convient on a ba province mosusu mais ya kutaki Tanganyika bongo te mais kolongola Zoé ezo sala biso ba congolais pasi parce que zaki mutu azaki na vision ya développement ya émergence pour la province ya Tanganyika ba député bazui kanyaka pour na kopesa motion et pas Zoé ba longolé et sal biso pasi makasi. Tout ça toujours na kati ya est ya mboka na biso parce que kuna indépendance la plus touchée ya ezo lokola ke bazana Congo te et comme le quoi que est wana eza parti moko boye en dehors ya Congo tandis que ça pekaka moko ya ba province pe moko ya parti ya RDC bana classe basalaki kosala pe marche mpona ntina kobengana MONUSCO parce que ntango bamasakre ezosalema MONUSCO aza toujours wana mais amemi changement te mais depuis que bana wana babandi kosala marche ti lelo oyo baprisonnier mineur bana moko ya mikie basili kokangama parce que bazorevendique kimia bazosenga kimia bapesa bango kimia epai ya mokonzi ya mboka mpe kosengaki mokonzi ya mboka atosa bobele maloba na ye alakaki bango okoloba ye na ntina bana wana oyo basili kokangama kuna na mpanzi ya est bakoti boloko parce que bazo revendiquer paix. Madame la journaliste, question à est eza province à part. Est eza province comme toute autre province. Parce que ko revendiquer abana na bamona ki ezaki pasi même ngana utozano awa ezosala biso pasi. To sali pe ba marche pona ko soutenir bandeko na biso o bazo ko fana est. Parce que ko kangana ba mineur c'est-à-dire que no bana na ezosala bango pasi. Comment komona mona classe babomi papa na ye. Babomi mama na ye sikoazotala kotanga na ndenge nini pona ni parce que guerre eza tout moment ya onde batali que non tellement guerre ezali tozomona que solution ezomona na te biso nde totelema pona kobengana MONUSCO biso tosali ba marche tokenda tina MONUSCO pona kobengana parce que ezaki force yaki pona kosala aide na RDC pona ko mettre fin ya guerre ya est mais ozomona que MONUSCO eza complice na makambo pourquoi imaginer mutu azokufa na présence ya bureau MONUSCO mais MONUSCO eza ko intervenir parce que importance na ezani na est importance nini eza na Congo d'ailleurs pour ngai en tant que patriote na lingi mboka nanga nazomona force moko te MONUSCO azosala na Congo vomi ezonga na mboka na bango MONUSCO ezosala eloko moko te parce que ceux qui MONUSCO ezalaki kimenga eza na est à tout moment bato azokufa na présence ya MONUSCO donc banana bazana droit ko se revendiquer et puis tozosenga ba autorité compétente peut-être bano bazokanga wana ba libérer bango bao bazana ba prison ba libérer parce que bakende ko revendiquer malgré tout ça que non mineur akosala nini marche te akosala marche te mais cela qui bango nde pasi peut-être bana uniforme ba telema na nzela parce que faut ba autorité ba déjà nous sala pasi ezosala passe il faut que babimisa bango et puis peut-être MONUSCO tozomona présence na ona STT elongo peut-être armée Congo bapesa ngo nini musolo bapesa ngo confiance FARDC na biso ekozala capable ya mettre fin na guerre eza na est. Omoni ndenge ni gouvernement ya sika ya Sama Lukonde omoni par rapport ya bino tant bougiraki omoni que c'était toujours le même personne de babandaki kozonga na nini na gouvernement mais quand même cette fois-ci président Félix Tshisekedi a changé de méthode. Il y a ce qui est côté belé, on a raté plus de jeunes, par côté pena, au sujet en ondengeni. Est-ce que ça le pays de malamu topé à taper kaka côté? Madame, mais vous êtes surtout azana politique nae. Nenge Sylvestre Ilunga zalaki asalaki politique nae, a check ba ministre nae, a travailler asalaki walingaki ko sala place ya sukeli ya onde sko monique président de la République Félix Tshisekedi amoni que non gouvernement ya Lukamba e bande ko bloquer pouvoir na ye e bande ko bloquer ba action na ye ya onde ko suggérer ko sala union sacrée era sala union sacrée a sala gouvernement ne a nommé ministre na ye o a nommé ba ministre a sala gouvernement na ye parce que gouvernement to moni que bilongi sika ezali to zana besoin pe to mo be makambo sika kolobate ke bilongi sika et puis to mona makambo ya kala ya koyiba kanyaka ya Congo ya kozala wana ko tshaba na bango na ko sala ba makambo wana basi ba kei parce que baza ba basali pendant 18 ans pe basi ba bazali sosote ba mesana ki na kozwa kanyaka ya mboka yango nde na lobi ke bande kozwa kanyaka ndenge bo bande koma bango ndo bando zwa kanyaka ezokota na poche yango nde ba tche bilongi sika parce que bilongi sika to zana besoin zo sous politique ko tcha kanyaka na poche te parce que misolo wana ezana besoin et sala la mboka mais ce qui est comique
bazo chakanya kana na pause akwa bo le portage yango ni na lobike elongi ya sika feza pe makambo sika parce que bazo gouvernement kala e bande ko zwa kanyaka ko chana poche mais ya bango kanyaka wana il faut ekota na misala ya l'État. Ils ont dit que mbongo à l'État et comme okota na ba poche na bango en même temps population ils vont souffrir. Il y a plusieurs jeunes qui ne travaillent pas. Mais au moment où le ministre a ba membre de la famille naie, mais en même temps il y a les jeunes qui sont capables même de travailler. Bafana na banda. Mais bon bazo za misolo na bazo sala ko tonga ba immeuble pour voyager, mais musalo ba tchaki pour asala place na zo sala ngote. Ya ngote to zone di make gouvernement au bâti en place. Il y a union sacrée. En tant que Congolais patriote, tu peux sans chance pour te pas ça là autrement que au bas auto juger qui m'a bé. Mais va revenir na mabe wana te. Ba ba ça là autrement pour na comme changement, pour na comme développement, pour na comme émergence à Congo. Pourquoi jusque là Congo a développé? Pourquoi? Parce que c'est les individus. Parce que le développement d'abord c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ce que la population a. Individu wana et ça juste Jika comme Takambi pendant 18 ans. Pourquoi qui c'est président actuel? Oh il y a sali juste 2 ans. Madame. Oui. Président actuel. A sali 2 ans naé. Amoni qui a qui bloqué par FCC. Ya wanda tikali na aba gouvernement bande nanu sala union sacrée nanu sala no musala te pono to pese bilan naé. Tozo zila bazano na 2 ans. Ya wanda tozo zila total bilan na bango ya 2 ans to yeba ke non oyo jikaka sala kité toute la Félix au salango toujours c'est la président Félix c'est ce qui a ko sala oyo jikaka sala kité parce que le bagage azaki bloqué na jikaka baction na nyonso zaki bloqué ya onde ce que tozo tala 2 ans na atika na 2 ans parce que bientôt la élection ezali na 2023 azana compte rendre na population toujours la discours na ye ya onde gouvernement sikaye ya onde makambo asikesa nini EAP. Parlons maintenant de l'FCC. Où en sommes-nous avec FCC? Tokomi wapi na FCC. Dernièrement, comment qui FCC Kingani, FCC Songolo, FCC Pakala, Siko Bokomi wapi. Madame la journaliste, FCC est uni. FCC est à continuer toujours à multiplier la stratégie pour ça toujours pouvoir ya FCC. Parce que na mito ce que moni mutazo bela mabe FCC donc aza mungu na FCC. Donc ce que mutaza mungu na FCC akolingate ka lo malamu ya FCC. FCC est une plateforme électorale où est sali que ils ont pouvoir de échouer na élection na pouvoir ni présidentiel. Mais ce que na ba députation to na ba ministre tout ça qui représenter tout ça qui wana tondima qui de fait na biso parce que président Félix Tshisekedi azaki élu mais candidat na biso Chadar azaki élité. Jusque là FCC zali banguna FCC bangwana babimaki mais jusque là FCC zali FCC zo continue toujours ko travailler FCC zo appliquer toujours ba stratégie pour na ko kende na élection ya 2023. Anadek, est-ce que vous êtes prêt pour l'élection 2023? Anadek est prêt pour l'élection ya 2023. On se prépare d'abord pour ça. Si ça arrive que non, l'élection est atteinte en 2023, quelle sera vos réactions? Madame, la question que l'élection c'est constitutionnel. L'élection est en 2023, c'est 5 ans. Il faut l'élection est c'est quelle base l'élection est à la tête? Toko kende pe na recensement et puis recensement et puis biso temps et puis non makambo ya recensement arrivé pe que no état d'urgence et puis ba covid makambo ya recensement na ba covid ça n'a rien à voir avec les élections parce que na Brazzaville organiser des élections nani covid ezalaki on organise les élections il y a plusieurs pays on a organisé les élections avec le covid mais pourquoi pas en RDC qu'est-ce qui bloque pour ne pas organiser les élections et si le budget ne répond pas? Madame, je te dis que musolo ezali élection ekozala wana eza question zolo ba élection ekozala te mais nga na yebi ke élection ezali na 2023 même mokonzi ya mboka okutanaki na ba député union sacrée yo moko yokangi nani mokonzi ya mboka alobaki alobi élection ezali na 2023 assurer ba député que non élection il faut pas travailler pour que élection ezala awa déjà bazozwa déjà ba candidature bazo déposer ba candidature au niveau ya électoral ya nini ya seni basango bazozwa déjà ba confession religieuse comme déjà kozwa ba kombo ba candidature balobaki bientôt là ba ko annoncer ba candidat ba ozala retenir c'est-à-dire que misala ezo salema ba proposer ba calendrier et puis élection ça en 2023 monsieur les alliés. Voilà bande ko balandia au Seigneur du Congo to ko bon sur émission ya biso mona mboka Romain Maïlé mika ko pesa message clé na yo na bande ko balandia au Seigneur du Congo. Et message nanga suka ezake congolais azala uni tozala bomoko tozala eloko moko pour le développement ya mboka ya Congo tolinga mboka na biso. Pesa pe numéro de téléphone pour na ba ko contacter yo. Numéro nanga téléphone ezali 081 plus 243 81
744 35 14. Bandela Plus 243 81 744 35 14. Nazawana so bobengi eza numéro à WhatsApp. À tout moment, botina un message tokosolola. Ok, merci beaucoup Nabino Bozaki, branché pe soudé na Océan du Congo, chaîne oyo mesana ko pesa bino basango tango nyoso oyo ezalaka ezaki bongo sugia sur la patriote bosili koyoka maito memela kibino mokolo molelo. Là je dis un grand merci à mon perroquet, elle chante au Mokas Presa au Bile Kokonyongo, sans oublier Yopé les sous César Lupemba, bas salutation et comme yo docteur, bienvenue mbala, bas salutation et comme yo Oscar Lupusa, bas salutation et comme la yope lisusu ma chérie ma tante chérie Olive Ngongia et aussi Tania Ngongia la famille Ngongia bambote et comme la binope lisusu sans oublier Gaël Moleka le patriote ba salutation et comme la binonyo soba abonné à Océan du Congo. Je dis encore un grand merci à mon caméraman Kabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Boss a toujours branché et soudé, sans oublier les coordonnateurs de Costa Mundele et aussi le Big Mama Talaka Maya Mounene, Océan du Congo, Océan de la presse congolaise et salutations et comme il y a une boutique à la malam, tout coûte une balasima. Bye.